ezalaka rendez-vous d'excellence oyo besala kosangisa biso na cadre ya kozwa ba information ya malamu oyo etali République démocratique du Congo, mbote Congo Kinshasa, mbote ba diaspora partout na confiance pe fidélité oyo bopesaka biso. Avant de faire la édition à Mokolalelo, bonjour ba sommaire oboye bake. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na Qatar pour la kobeta masolo o etali coopération entre la République démocratique du Congo na mboka wana ya Qatar. Pe bokozala sous élément oyo ba hôpital euti kozwa mbongo po na ko accompagner gratuité à maternité avec impact na idéologie. Pe bokozala sous élément oyo ba agent ministère des sports et loisirs ba boyi mwana mboka Kabulo mwana Kabulo na motema moko kutu baza na kanda ya makasi baseki vraiment balongola na esika wana. Tala ndenge tofongoli édition Mokolalelo na élément oyo na utaki koyebisa bino ba sommaire boyeba que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilisi mobembo na ye kuna na Qatar kuna azaki temps ya kosolola malamu na ba autorité ya Qatar pour la collaboration entre les deux pays ezala kitoko et surtout na ba domaine ebele tozwa élément oyo ya presse présidentielle. Mwana ya Congo boyeba ke mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilisaki deja masolo na ye na dowa kuna na Qatar pe deja azana mabele ya bakoko kasi esengeli boyeba ke masolo kuna eleki kitoko ndenge kaka esengelaki ezala donc avec impact na idéologie botala lokola awa ndenge bayambani na esengo nyonso na koseka elongo na Cheikh Tamine ya Qatar synonyme ya kolakisa ke courant eza kitoko entre ba pays omibale donc Qatar na République démocratique du Congo. Bondi melangai ke les deux dirigeants bazalaki na esengo makasi pe masolo la bango ezoki presque 1 heure du temps pe bazalaki lisusu na séance de travail na délégation mobimba. Boyeba ke objectif ezalaki mingi ya kolobela ba accord oyo eleka oyo ezalaka signé entre République démocratique du Congo na Qatar po ba commissaire kitoko ndenge kaka VP affaires étrangères mwana mboka Christophe Lutundula abeteli yango mbonda. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njini. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi il y a des signaux qui sont positifs. Boyebake, nasuka masolo, ba avancer à malamu et salami na ba secteur moko isilpo na développement de la République démocratique du Congo, lokola masolo ya transport aérien na ba infrastructure. Bondi melangai ke Qatar asa komona na siko lokola moko et ba partenaire moko stratégique de la République démocratique du Congo na mikolo oyo eza koya. Yangonde esali ke le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya komona loin assez déjà ambassade na biso kuna po déjà presque vula mobimba initiative wana ezalaki awande auti ko inaugurer yango avec impact na idéologie. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche
et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc c'est certainement une plus-value que bon, pas seulement nous le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc pour nous c'est vraiment une expérience très très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Nasuka ya journée, boyeba que le chef de l'État azoki mpepo na ye po azonga na mboka bakoko esika wapi ebele ya bakongolais baza kozela ye et surtout que mingi eza kosala pona oyo etali kimia social na makambo ebele ya vie ya bakongolais nyonso oyo esengeli eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Sikado Kelembangu sikona Assemblée nationale et Sengeli Boyeba ke commission spéciale oyo batiaki pona ko élaborer règlement intérieur ba aussi ko présenter 275 articles pe ba test eza na commission technique pour baye kolango pendant 3 jours avant eleka na plénière tous les éléments oyo ya mwana mboka Benjamin Kilunga. Mwana Congo bondi belangai ke commission spéciale ya Assemblée nationale oyo batiaki pona ko élaborer ba règlement intérieur ba uti kosala 275 articles mokoka. Boyeba ke nyonso eza déjà présenté la commission technique pour baye kola nyonso avant eleka na plénière. Boyeba ke nangonga ya collaborer yango ba thématique ebele ezalaki aborder lokola examen rapport ya sous-commission ya relations interparlementaires na extérieur pe na organisation ya fonctionnement ya ba cabinet ya ba membre ya bureau de l'Assemblée nationale sans kobosana fonctionnement nango. Bondi melangai ke député national Jacques Njoli oyo aza président de la commission spéciale chargée ya élaboration et règlement intérieur alobeli ba annonce ya makasi commission technique ya kolandela yango na ko adopter bazana 72 heures donc 3 jours po na kosala musala wana. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. En tout cas, masolo oyo tobetisika kambonda. Gouvernement RIS a outil kondima projet à coopération militaire dans la République démocratique du Congo. Approbation moko particulier pour eux. Pourquoi juste le moment où République démocratique du Congo est agressée dans ma voisine à Bisso et à Rwanda. Ndeko ya Congo, boyeba ke gouvernement RIS a outil kondima projet à coopération militaire dans la République démocratique du Congo. Et c'est un bondi melanga ke approbation moko est vraiment particulier. Oyo eko intervenir dans le moment de la guerre et agression dans la voisine à Bisso et Rwanda. Toyebi ke accord oyo eko permettre la République démocratique du Congo na Russie ya kovandisa bolingo na cadre nanu ya coopération militaire et surtout que masolo yango ebanda kala déjà plus de 20 ans. Mais le contexte est presque particulier dans le moment oyo République démocratique du Congo est un problème important. Il y a sécurité, paix, État pays souverain donc République démocratique du Congo a un droit librement ya kosala ba accord surtout la cadre de la légitimité paix la liberté à pouvoir ya koluka ba partenariat ya choix na ye. Et ça peut important que nyonso ezala la direction moko ya malamu po ebota pe mbuma ya kitoko yango biso tobetisika kambonda. Mongo et comment passe ce qui ont un reportage même il y a mariage, il y a anniversaire, il y a politique, il y a conférence, il y a église tout dengue. Pesa confiance dans mon école agence pour bazali ba professionnel ya média ba conseil le rôle ba norme moko estéréli la prime ko ya malamu. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence, art
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Tika de continuer journal na biso na bref oyo boyebake le vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa ndeko Gérard Joko Mulumba awuti ko démissionner ba fonction na ye po a se conformer na mibeko ya mboka pe na constitution po akoya te na incompatibilité nyonso akomi yango la correspondance oyo atideli président ya bureau d'âge ya assemblée provinciale de Kinshasa boyebake tokolobela yango na ba édition na biso musu oyo ezali koya avec ba détail ya makasi. Actualité est dominée dans l'élément où la bisa qui vient dans sommaire que font la promotion de la santé à outil qu'on peut s'abacher qui a bongo et belé pour la appuyer gratuité à maternité donc plus de 800 000 $ ma pesi là bas hôpital et belé pour basa la misala qui toko ya kolamba ba maman ya basé mi pe na ba bébé ko ba botama ba botama ndenge moko oyo esengeli to za élément oyo. Mwana Congo, bondi melangai ke likambo ya gratuité ya maternité, gouvernement aza kotiela yango mayele na ndenge moko ya kosakana te. Botala neti awa. Ba établissement nyonso oyo eza concerné po na réussite ya programme phare oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba uti kozwa chèque ya 875 000 $ américains na fonds de promotion sociale ya santé. Chaque oyo ekosunga ba hôpital wana po ba bongisa musala bango surtout na ba mama oyo bazala bazemi ndenge kaka mbonda ebetami. Les établissements ont 15 jours pour nous apporter les justificatifs liés aux besoins mis en exécution. Et pour nous aussi, le Fonds de promotion de la santé, nous devons présenter les éléments de justification auprès de l'IGF. Ba bénéficiaire ya mbongo wana donc ba hôpital wana baza obligé ya kosale la mbongo wana po na kosunga population ndenge représentant un ministre de la santé abeteli yango mbonda. Cette enveloppe va être orientée vers l'achat de petits matériels, de petites réhabilitations, afin de rendre acceptables les conditions minimales d'accueil et de prise en charge dans les établissements de soins. Bondi melangai ke cérémonie oyo ya remise ya chèque et salemaki après mobange la réunion oyo balobelaki processus ya évaluation ya bakisi oyo esengeli na bazone ya santé. Awa boza kozwa bambongo na esengo nyonso ekosenga pe baminganga bozala mitema ya malamu ya koyambaka basi na biso kitoko po babota pe malamu. Eza te likambo oh mama somba bagan somba bakisi luvunu po chef de l'État aza déjà kolakisa bonne volonté donc masolo ya kobota ezande ya ofele sans kobimisa ata un fois po l'État a fouteli biso déjà nyonso botika to bota mais mingi ezalande la calcul po kolia komela na makambo ebele eza liboso oyo kosala ke mwana akola kitoko yango biso tobeti sika kambonda. Depuis le 15 février 2024, le ministre Jean Enfant et Famille a décidé qu'il y a un bateau ya mitema malamu basunga bandeko la biso oyo bazalelo ba déplacer bituma la partie est la République démocratique du Congo. Déjà des groupes ba uti kopesa ba biloko la bango pona ko assister bandeko wana yope en tout cas welisa ko zelisa tepo ngonga e comme ya ko welisa. Ndeko ya Congo boye bake appel moko ya solidarité et outé kosale mapo la kosunga bandeko oyo bazala partie est la République démocratique du Congo. Bondi melangai ke ezala qui lancé depuis le 15 février 2024 la ministre ya genre enfants et famille. Boye bake des groupes ba outi ko répondre à l'appel wana avec impact dans la idéologie.
botala bino moko ndenge nini bapesi ba enveloppe na bango po na kosunga bandeko wana ya liboso yeyo mwasi ya général oyo aza conseiller militaire chef de l'état ye apesi don ya 500 pièces ya maputa na enveloppe ya plus de 2 800 000 francs congolais po na ko-assister bamama na bandeko misusu na partie est ya République démocratique du Congo. Groupe ya mibale eza ya bandeko ya ministère ya intégration régionale oyo bapesi enveloppe po na ko-assister bavictime ya est. Bondi melangai ke badon oyo epesi esengo epa ya ministre oyo jusque là aza kozela pe assistance ya bandeko ebele po asala geste wana avec impact na idéologie bino moko boyoka ndenge nini abetisi monda. On a sensibilisé toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo, premièrement pour soutenir le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on gagne cette guerre et qu'on retrouve l'intégrité territoriale. Boyebake, biloko oyo bazui, ekosunga bandeko na biso oyo baza la partie est ya mboka mingi na date ya le 8 mars na Goma na province ya Nord Kivu elongo na ba déplacer oyo bakoma lelo ba victime ya ba barbarie rwandaise nyonso oyo esengeli eleka malamu po epesa bango pe ata mwa esengo yango biso tobetisi kaka mbunda. Fondation Jonathan Sango à travers FGS dévisé avec 500 fois pamba par jour et qu'on permette ma bota mingi baza assistance na suka en voulant to soit élément oyo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila na sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni et donc on a osé le kuta mais c'est qui peut baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo la cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani bato oyo IGF atangaka pour la gestion de la concession forestière ya exercice 2014-2020 et sengeli bato wana bazala interpeller la justice et surtout que zete eza kosila na mboka preuve eza ke soki otemi na babala okomona ndenge nini baremoko eza komema banzete chaque jour na nzela ya matadi kokamwa en tout cas l'état sala action moko ya malonga po et permettre mbongo ematala kati ya mboka. Ndeko ya Congo boyebake plus de 10 millions de dollars eza kokima na trésor public na secteur forestier entre 2014 et 2020
alerte wana esalema lelo déjà 4 ans na inspection générale ya finance IGF Lomokuse na rapport moko relatif ya contrôle ya légalité ya ba allocation na ba cession ya ba concession forestière awa la République démocratique du Congo na ba droit oyo esereli trésor public azwa epai ya ba exploitant bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetami. Les 15 concessions forestières rétrocédées à l'État par les titulaires, 9 ont été allouées à d'autres exploitants de gré à gré en violation du code forestier et du moratoire que judiciaire. Face à ce qui précède, nos deux organisations recommandent au président de la République d'impulser la justice pour qu'elle donne effet au rapport de contrôle lui transmis par l'inspection générale des finances, d'engager la justice à poursuivre tous les anciens ministres en charge de l'environnement qui se sont compromis dans la gestion des forêts. Et Sengeli Boyebake, Namukolo Lelo, des organisations de la société civile lokola, Azadona Odep, à Beteliango Mondamoka Makasipo, clair et ça comme on l'a dans le secteur Rwanda. Un certain nombre d'informations très importantes pour la communauté. Si on veut donner une nouvelle impulsion à la République démocratique du Congo, surtout dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, que ces personnes soient interpellées par la justice. Bondi melangaike, balobeli pe likambo ya ba corruption na masolo wana. Awa esengeli l'État afongola miso posoki otelemi na banzela. Okomona ndenge ba remorque elekaka à chaque temps na ba grime ya banzete pe presque nyonso ekeleka matadi kozwa maswa po ekele na étranger. Boyebake banzete eza kosila na mboka me trésor public kaka mpiaka na piaka. Awa eza kosenga vraiment totia maele po soki maele ezalité tokotonga mboka ndenge nini soki corruption eleki makasi boye. Yango biso tobetisi kaka mbonda. To continuer édition la biso la communiqué écologique oyo. Suite ya liwa ya ndeko la biso ememba ya coordination ya préparatif ya ba obsèque azako yebisa la motu surtout que en attendant ba programme de la funérailles dai ezali la résidence familiale o ezala avenue Mbange référence station baré ou école Mabwidi. Na kotala ba occupation nyonso oyo tozala yango basengi na moto nyonso tu oyo kozala na ta aleka kuna par rapport ya agenda na ye kaka ndenge ezalaka esengeli bamembre nyonso tu bayeba kopesa bacoordination bango epai madame Fanny Mianda na nzela ya compte na ya M-Pesa nyonso esalemi epai ya ndeko Richard Tuka depuis mokolo ya 1er mars 2024 pour la comité organisation Ibuna Ingele Hilaire Makaba Fanny Mianda Amiti Malutama, Richard Tuka, Rossi Kwaje, Nandeko Panzu Marli. Communiqué Oyo et comme la moto surtout Oyo, Ayebi, Ndeko Eme Mbaya. Toyebi Saki Bino Basame Boye Bakeba, agent ministère ya sport et loisirs Babeteli, Mwana Moka François Kaboul, Mwana Kaboul Mbonda Bema Kasi, Baboye Pe Balingi Alomapo, Mongo Eza Komono la TP, atondisi la cabinet na ye, kaka ba membre ya famille na ye, Moko Bolanda, popo recueil o na ba commentaire ya makasi. Sengi ministre wana akende tolingi yete akende ndeko na ngai ya Congo bondimela ngai ke après secrétariat ya ministère ya sport oyo lelo batikala sans boulot po nyonso ministre ya sport Kabulo mwana Kabulo abotola bango sikoyo boyebake ekomi tour ya ba agent misusu lokola ba oyo balandelaka ba infrastructure sportive oyo ba betelie mbonda moko ya mabe makasi toza ko reprocher ya azosala biso eloko moko te mbongo nyonso ya stade kaka ye makambo nyonso ezala lokola ndenge baza kokendeke na ba mission na banini kaka ye na bandeko na ye na famille na ye tolingi lisusu te akende yango naza kosenga epai ya président na biso papa Fachi Beton alongwela biso ministre oyo Kabulu mwana Kabulu akende boyebake mes gestion népotisme nyonso wana nde ba infraction oyo baza kofundela yango mwana mboka Kabulo mwana Kabulo oyo aza ministre sport
arrivé na ye administration ekufi amemi ba attribution nyonso tozalaki nango awa ake nango na seke na cabinet na ye kuna pe na cabinet tolusi famille bambongo ya bapublicité ya bavodacom bafuta $70,000 mbongo nyonso ye azozwa biso secrétariat tozozwa ta infran te yango tolingi esu te mbongo oyo mpe tozoloba boye topesa bango interpellation na IGF aya asala makambo ya inspection alandela bambongo oyo bras congo azofuta na stade oyo alandela mbongo vodacom azofuta ezokende wapi baosalela yango nini mpona bandeko oyo basalaka na secteur oyo elikela bango ekomi kaka na gouvernement ya sika ebima po bazala soulagé bazonga na badroit na bango malgré que Kabulo mwana Kabulo ministre des sports et loisirs aza koloba ke bilan na ye eza positif. Parmi les faits qui marquent mon passage, il y a tous les stades que nous mettons à la disposition de tous les Congolais. Rappelez-vous, les concerts du musicien Ferré qui a été formidable, qui a fait un succès terrible. Rappelez-vous également les passages des différentes églises, parce que c'est ça aussi. Nous permettons que les gens fassent leur activité de prière. Makambu ya boye, eza kosala soni makasi pena mawa vraiment. Awa, en tout cas, tout ça konsenga kaka na bakonzi ya mboka boye bake dossier oyo, eza vraiment à suivre. Bolandela yango makasi po, eza kobetisa monde ya mabe makasi yango. Tobetisi kaka mbonda. Et si ebani vraiment que banzela mingi awa la kata ville province ya Kinshasa eza ko beba makasi mais totana na luka banzela o lokola Bokassa Kabinda pe Kasai po ya ngonde esungaka population mingi po bakela grand marché netika ka l'état azana démissionner tous les éléments o ya mona mboka Christian Mutsheke. Ndeko na ngai ya Congo botala nzela o bozali komona mingi bakoluka baeba soki tozali wapi me bondimelanga ya kokamwa eza te tozali kaka na ville province ya Kinshasa na banzela lokola Bokassa Kabinda Kasai en tout cas ndeko na ngai soki okendeke zando yebake banzela wana ekomi na badelabrement moko très avancé neti kaka leta azalaka te na mboka oyo ya kokamwa mpe pasi bondimela ngai ke ata mituka mvula ebeta to ebeta te mituka ekoma na ba difficulté ya makasi po ekota zando ta lokola mutuka oyo ekangami mpe ebloke nzela en tout cas esali pasi na mawa moyen butu ya koleka ezali te population nzinga na ba usager nzela wana en tout cas basili mayele bayebi te soki mpe bapumbukaka to mpe baleka kaka na se po nzela yango kutu ezalaka te bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda bakoko ya kala nakuta bango awa tina epoke ya papa Désiré ye kokuta biso awa bapresident baleki liboso batika Kabinda ezalaka boye tala bino moko motala kuna kutu plateau kuna koloba te Kabinda kotoko tout faut bongisa boye kitoko te président ya publicité biso na Kabinda koto eza kobeba makasi tozo pona nzela o papa transport ezomata pona cause ya ba problème o mabulu partout nzela koleka kutu eza te nzela koleka eza te ndela te mibona luka nde transport moya koleka ate ba chauffeur bango ba temi bakangami kutu bazobanga libulu o ezobuka la kaka boye mukie ezobuka na mukie ezobombe bafuta ba taxe bato bazodinda awa meza balabala ezali boye te mokonzi te biso balabala o Kabinda tolembi bato bazokufa meme okangami boye na moto na mutu bakosaka sa mai ya boye ezali kosala pasi soni mpe mawa kotala ville province ya Kinshasa mboka oyo ekende nsango makambo ya boye ezali kosalema mpe nzinga ya Gombe to mpe ville oyo lelo bapesi ba instruction bamoto ekota te toyebi te bakomi lokola Barumbu komi na Kinshasa ekoma vraiment abandonné mpe banzela lokola Bokassa Kabinda mpe Kasai banzela oyo esukaka population bakota zando ekomi na bacondition ya mabe makasi awa eseki vraiment na baautorité ya mboka botia bamayele de manière ke banzela oyo ekoma opérationnel mpo yango nde esungaka population yango biso tobetisi kaka mbonda peple soki tolobi ke moto oyo aza mabe Fati Beto ayokelaka biso peple soki azoyokela biso peple akosala bien caricature ya mokolo lelo le 21 septembre elongo na Ingrid Mateta nini bopropozele biso Kinshasa etona makambo Kinshasa kokamwa po kotambola okomona surtout likamba santé moto so zimbongo na ya biasa si dispensaire okomonaka porte moko to deux portes mais yoka ebela ba service
bono mobotala tata oyo honorable ba mesela ko benga honorable po arata ba mandani surtout bimaka na été atikaka na kasha comme honorable Monzo te dérangea qui est ce qui a des soins médicaux a comment la dispensaire tata mandu ni na coin à mon apport mon côté des portes kasi yoka et bela ba service nous boyo kandi honorable Kamwe pas vrai ça pas normal avec des portes honorable Akamwe ndeko matangi yoka bela ba service awa laboratoire maternité pédiatrie chirurgie radiographie échographie gynécologie ophtalmologie dentisterie kinésithérapie ba service nyonso oyo comment eko travailler noko côté santé tous à la sérieux honorable Akamwe yango tolobake soko zimi solo nozo sa dispensaire salisa oyo sérieux parce que sérieux tous na ba spécialiste pe ba généraliste be ko kamwa ki tia sa muno to ko ba généraliste ko mona ye maçon ye menuisier ye électricien ye nyoso yango to betika mbonda po c'est pas normal ça quand honorable Akamwaki talande to komi na suka édition mo kwalelo membo so ba sommet na biso popo yeba ndenge nini édition ezalaki to beta masolo oyo le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na kata pour ko beta masolo oyo etali coopération entre les deux pays to solo du Soudan nini ba hôpital et tout ko zambongo po la ko accompagner gratuité en maternité avec impact na idéologie pe bolongi du Soudan nini ba jeune ministère des sports et loisirs ba boyi mo na mboka Claude François Kaboul mona Kaboul na motema moko pe bazana kanda makazi po mbongo eza komona la te. Merci la confiance et la fidélité au Bopesa Kibiso Uto et Balebe Souka édition mokwalo o ngai mona moka alede la présenter yango kitoko mais boye ba kesime caméra ezali bongo ba œuvre le grand réalisateur peut monter écrit dans ma tête ta présentation alede wa édition et si mami la grande équipe rédactionnelle en tout cas bon continuer pour s'abonner toujours la chaîne YouTube la biso Monda école officielle P bola biso ba activité la biso to koleki ça va primo ko abordable mais boye ba ke sans un c'est pour ba maman et c'est rito le yango et le mot la maman au base la partie est la République démocratique du Congo donc biso nyonso ba maman en tout cas esengeli bolata ba maputa ya moyindo pona ko accompagner bango na ba problème au base la pense que eza ko toucher congolais nyonso to kuta prochainement ce qui connaît sous azongité je vous aime beaucoup plus bye